merci na bino nyonso bozwi libaku ya kolanda biso lelo pe kokutana na émission oyo lelo. Berthet Jonga moto na Nzambe journaliste ya mboka oyo nazana esengo ya kosola na bino lisusu lelo pe boyeba ke tuyambi ser oyo asepelisa bino oyo asepelisaka bino pe azako continuer kosepelisa bino ye kombo na ye Sœur Marie Pala Omeonga elongo na Sœur Marie Pala Omeonga nde tokukumbela émission oyo mituna ebele oyo biso tozana ngo lelo pona ye oyo bino pe bozana ngo pona ye en tout cas nyonso et vous allez poser na katikati émission oyo ba numéro est affiché sur zana posa ya contacter biso ya kutuna question en tout cas tous disponible mais na baluka mopanzi ya invité na nga ya mokolo ya lelo Maman Marie Pala mbote nayo mbote papa Berthet Jonga nasepeli mingi ne tokutani lisusu lelo nzamba bateli biso tomonani lisusu boni santé na yo pe musique na yo. D'abord na pesi mbote na batonyo so bazola na biso to pesi bino mbote na kombo na Yesu tikete nzamba lola apambola bino musala o nzamba pesa ngai naza juste musali na kati nelanga na nzambe ye mokazo mema biso lolengi ya lingi na moment oyo na kolo baki orchestre mobimba elongona mawa pala tozana biso très bien na ngolo na nzambe malekele ba confinement nzamba zo batela. Voilà, Maman Marie Pala, soit totali lelo, ndenge Maman Marie Pala koma. Auta wapi abimela ndenge nini? Mususu zalaka na orchestre ya. Olimbisa natanga makombe ya kana ngope kaka. Oh non, Maman Marie Pala banda ko yemba epa ya papa. Oyemba. Oh Maman Marie Pala abanda ko yemba epa ya frère Deningonde. Obimela wapi? Nzamba za lukumu d'abord na pamoli nzambe makasi pona question wana mutu oya koya kalikolo akitimba la moko azate mutu nyonso autaka déjà quelque part et puis mutu nyonso azwaka formation quelque part tout comme moi na bota makana liboma mama na yeba bandi kotambisa ye malembe ti akoli ma grâce onga Maman Pala na zui ezake na lekaki na orchestre mon côté connu mais na leki na kati ya makolo ya basali na nzambe na zui faveur ya kozongolu ya kokuta na mosali na nzambe papa Omeonga oyo aza artiste pe azalaki artiste vraiment ya makase na tango eleka je crois que dans la bateau mususu na banzemba kala bamona banzemba mususu oyo bana koleka na RTNC tango Yesu masi ya kufaki mokili mobi elingana emolili makase kotaki butupi donc bato bazapela album Maman Pala lelo moza malamu bamoni na sali remix ya nzembo wana le papa Omeonga aza encadré ya Maman Pala Omeonga ye to pesi mbote sika zolanda biso papa Omeonga aza mobali nanga bonjour chérie je t'aime beaucoup donc papa Omeonga encadré ki Maman Pala parce que Maman Pala a évolué mingi na kati ya chorale na évolué na kati ya chorale ya église na ngai kuna nde après avoir mariage Maman Pala Omeonga tango na bali ya papa Omeonga na kati na biso ningani papa Omeonga mutu moko te ayebaki ke Maman Pala lelo tokosala carrière musicale toyebaki yango te mais lokola nzambe epa na ye promesse na ye ekufaka te bilaka na ye ezalaka toujours suki kokokisama je crois que eza na nzembo moko na kati ya libomo eloi oza malamu na ye malabi utali bambeli ya mokili osalaki makaba kokamwa kinolelo ozali kosala soki obandirika mona eboye okendekela mokili osukaka na nzela te yawe yawe tango bandaka kinya osalaka na makoki nyonso osalaka oyo elingi yo. Ça veut dire quoi? Ou de
ne bandeli ya mokili yesu asalaki makambo okamwa kino lelo azosala soki promese to bilaka soki nzambe abandi na moto suka akokoma na suka fondation oyo ezalaka pasi ekokontinue ndako malamu soki fondation yango ezalaki malamu te soki bazwi peut-être maçon sans koconsidere ingénieur to architecte na ce moment ndako wana eza pasi ezwa stabilité mais soki ndako ya moto ezwi consultation ya ingénieur to architecte je suis sûr que akopesa ye baniveau nyonso oyo ekokende eza pasi ndako wana ebukana donc mama bana omeonga lokola mokolo vision ezali nzambe ye moko moto abenga ngai malgré nayebi na nga te po eza bato mosusu balobaka mama bana kuta yebi ne koyeba te voilà eza rock malgré nayebi koyeba te malgré oyo moto akoki koloba mais na kati na bonzambe nde mwa bilaka oyo nzambe apesi nga oyo ekoki na ngai yango peut-être mosala ezokende mais nautaki na orchestre papa oyeba te nautaki mpe na orchestre frère Denis Ngonde te mon frère Denis Ngonde c'est mon frère que j'aime beaucoup mais nazwaki faveur ya koleka na makolo na ye te papa Wemba c'est mon père nzambe apambola banani yango nyonso nzambe akanisela biso nyonso en tout cas tolingi bino mingi na kombo na yesu. Voilà, sikoyo tolingi sikoyo tokota na carrière Mama Pala. Ubandaki na album nini, ubandaki na nzembo nini, pe conception na yango ozaki sir nango ke kosimba po mingi toyo découvrir yo na voilà. D'abord à son âme papa Wemba maman nzambe asazui artiste monene makasi vibe cool pe à son âme maman Pala omeonga abandaki na ozana lekumeni papa Bertin koyebi soki kosimba c'est que na kosi parce que faible commencement est difficile oyebi te okobanda wapi oyebi te okokende wapi mais ce que je bénis le Seigneur il y a album on les continuer kopambola bato tilelo ozana lekumeni masiyeye papa kagendo ki masiyeye papa lele o betoro le balole aye ora sala kabo ya ogetami ekele songato ekele oshete wa sheke ekele divela chukwe Emmanuel mile pour esala bato pe bien na osepela tozongi pa chobi nzunga soki chobi ko sala osepelisa pe bato nyonso bazolanda biso na ozana na wana que bolandi bomoni pe moi différence wana entre Mama Pala ya série wana na ya lelo depuis 2006 les clips fallait salimaki non 2007 parce que dans la jour anniversaire il y a moi nanga il y a Liboso Béni Lelo azana 14 ans vraiment alors Maman Marie Pala tango ozomona étape wana époque wana nzembo oyo boy na lelo ningo komi omilobelaka nini na pambola nzambe makasi parce que Pala oyo autaki na kata kokombe Pala oyo bato bauti komona na Pala oyo lelo soki nzambe te moto lokola ngai moto moko te akokai peut-être ko approcher nga azate mais nzambe na bolingo na ye azalaka toujours na ba surprise agréable. Je crois que nzambe soka a préparé loko eza pasi moto aboya yango parce que azalaka nzambe a inachevé te soki lelo na mimoni o nazaboye chaque jour ya vie danga na lobaka na mobile nanga na bana na biso nyonso tolobaka te biso kutu tokofungola ta porte ya ndako te po tomona libanda soki na tolobi na nzambe merci te parce que chaque jour ya vie na ye tozomona bikamwa na ye tozomona bolingo na ye tozomona bafaveur na ye na ntongo na midi na pokwa nzambe azosalela biso toujours bikamwa yango na nina yebisa na moto moko o peut-être lelo aza kose sous-estimé afandi na ndako na ye ya chambre salon ta mosusu eza studio ta mosusu nde bambula elinge ya boye
boye mai ekotaka na ndako na ye bandekre ntango oyelanga nde abanda ye kolala mpo etangaka te nalingi nayebisa yo kenda ntango ambula ekotanga me eloko ya motuya esengeli ozala nango mipesa epa na nzambe na bomoi na yo mobimba mpo nzambe azalaka maître oyo asalaka ndako ezalaka inachevé te soki oza na ye soki obandi na ye lelo je suis sûr que lobi na yo ekozala bato nyonso bakobanda kokamwa nzambe apambola ye Sœur Marie-Paul oyebike naoya na question wana me na tozonga nanu ntango yo moko ozomitala ndenge mama Marie-Paul akomi lelo ere ozorezo banda kozwa makanisi olobi no nasala carrière solo vision ezalaki okoma lokola nani oyemba lokola nani en fait ndasenga moi o mutu nyonso azalaka mutu moko asepelisaka ye mpe azalaka na mutu nyonso moko oyo amonaka ke mutu asali mosala esimbi d'ailleurs nalingi nayebisa na yo mutu ozolanda ngai kolandaka mutu oyo yo oyebi ke makambo na ye esimbaka te kolanda ye te zalaka toujours visionnaire ya kotala vala liso ya kolimo ya koyeba kotala ke moto nazolanda o nazolinga nasala mosala lokola ye esi esimba lokola ya ye esimbi soki na bandi kolanda lolenge na ye peut-être ya esaleli peut-être soki na kosapproche na ye akona kozala beni na lipamboli na ye eza malamu nga mama mpana ntango na bandi carrière musicale na ngai apambola nzambe baartiste bazalaki tellement ebele baza mpe ti lelo ebele mais na appréciaki esaleli ya mosala ya mama Laure Mbongo namonaki façon banaye kosalela nzambe mpe façon ozosalela nzambe ti lelo napesaka mpe nzambe merci parce que nabetaki libanda te po chaque fois napusanaka pembeni na ye abengaka mwana mama donc napambola nzambe mpo nzambe nasepela na mwasi wana na mosika ntango mpe napusani penepene na ye tokomi mwana ya papa moko mwana mama moko nzambe apambola ye kolanda moto oyo oyebi ke kosala yango te mais landa moto oyo omoni ke mosala na ye na mokolegi na nga wana asalaka mosala na bien kolegi na nga wana amesana kosala mosala na kitoko ata olambaka landa loboko ya mama oyo oyebi ke soki obute biloko na ye ezalaka kitoko to na ye conseil naza sete nzambe apambola merci en tout cas eza bongo mpo omoni bamosusu ozolanda motu yo moko ozomona carrière ne eza kebakeba donc mokili momakuti asire na yango te sikoy ozolanda ye mais lelo sikoy totali Sœur Marie-Paul na Sœur Laure Mbongo ata na bavoix batembre ya chant donc eyekende mpe kaka ndenge moko Sœur Marie-Paul na banda oloba na bina kotuna nsima ntango olobi na sentir ke oza na art ya koconvaincre oza na neti don ya koteya mais toyebi ke baartiste mingi alaka soki moto abandi lelo boye lobi ti sukasuka akomi mote est ce que Sœur Marie-Paul eloko wana osatandaka nango te ke mosusu nzambe akosala mpe grâce abengi wana eloko wana soki eza appel ya nzambe baboyaka yango te mais na nga moko nde navandi boye naza prédicatrice te mais je sais que soki lelo nzambe alobi ke mama pala olingi okobanda koteya bato nakoboya yango te pourquoi nazoloba bongo mama pala ntango na banda carrière musicale na ngai ezaki teke navandi boye na bandi koraisonne mpo nasala miziki te eza na bamessage elandamaki mpe esalemaki bato bautaki mosika koloba tout comme bato bazaki pembeni na biso bazolobaki non na kati ya mwana mwasi oyo tozomona ke nzambe adepose eloko moko eza ya valeur eloko yango eza akosala carrière musicale na ye miziki oyo ekokatisa ye baocéan ekokatisa ye bamer ntango nazalaki na kati ya chorale na baninga je ne pouvais même pas imaginer qu'un jour bato baobetela peut-être pala omengo ya maboko to moto azomona non mama mpana nalingako mingi nazalaki na ide wana te mais lelo tozomona ke maloba oyo nzambe alobaki na basali na ye ekokisami soki lelo nzambe ayebi ke azobenga ngai na elanga na ye ataki prédicatrice na oboya yango te
et à combien plus forte c'est dans la puissance d'abaté à Koloba. Donc on a l'obaka, mais ça n'a déjà Koloba que non. Et comme il t'a eu quelqu'un de sous côté à Sangomalam, Nanzela Yamaloba. Parce que juste que tel que je suis là, Naza évangéliste par la chanson. La musique, il n'a pas Naza pour évangéliser bateau. Et ça va bateau. Moutaza na poto abiki à travers la musique à maman pas la Omeonga. D'ailleurs, je me rappelle un jour dans le conseil Africana Palace, mon frère, il y a une dame qui a fait 15 ans de mariage sans avoir les enfants. Mais mon collègue qui n'a pensé il y a Africana Palace, alors bien nzambo ya salela mwana mwasi oyo. Na nazala elembo, nazala na souvenir moko et pas na nzambe oyo. Mwasi wana aye na concert wana na yebi pete décision nini oyo azwa que je suis sûr que a telemaki na ndako na lokola mwasi wana atanga makila pendant 12 ans. Alors bien lelo na ke kokutana na nzambe, lelo na ke kokutana na Yesu na concert wana. Na kosimbela mba ya Yesu makila na nge kokata. Et tango mwasi wana ye na concert na yebaki eloko moko te, na monika mutu azozwa ba photo, na monika azokanga ba photo. En tout cas, azwaki ba photo na ye ningalingaki. Après une année, cette femme m'a appelé que maman parle. Dieu m'a fait grâce. Après 15 ans de mariage, aujourd'hui j'ai une fille. À ce moment-là, j'ai dit gloire à Dieu. Ce qui est à taille en Zambie, le col en Zamba ko sakate. Naza évangéliste na ila nzela lo yembo. Batu bazo bika, batu bazo zwa grâce. Na mosala Ozamba pesinga. Ce qui a permis que cette fois-ci encore, non pas la Omeonga, au petit ko souka kaka évangélisation te nazo wendre mutu nao na kolobaka merci Seigneur. Okolobaka merci Seigneur, mais mingi batom sou ba poser toute question na ba SMS ba Berthe Djonga. Mingi ba artiste ya la soki mon inspiration akoyembe bando diminuer allez mutake mopanzi wana. Mais tout le monde a Sœur Marie parle que côté nyonso mibale ozana donango ozana likabonango to asiri ke ekosimba na lingi sikoto sauter étape mosusu to kota na album oyo ya Elohim Elohim to ko lo ba générique générique wana ndengo betela yango na ndinga ya kinkolo. Mais isimba ifandisa pe lelo mama pala Omeonga afanda na mémoire ya ba congolais afanda na mémoire ya ba africain presque nyos pona ba œuvre na yo. Est-ce que vous savez la biso mo arcapela Elohim wana soko salite ya bamoki bakoseka bakotunanga nzambe na yo azawapie Oza potienga nazali argile besanga forme motema na yozingi Yesu yawe bakinanga na benga yoko yandola okolakisanga makambo mabombama Elohim papa salelanga obisika nyonso baluka bayokanga ye sala Pardon, ya nanga Yesu nakomi na suka na lingina mona yo Yesu Yesu na lingina mona yo Yesu tolingi to simba yo papa sala bikamwa Voilà, merci na asir ke bato bazola na biso babeti ba boko mingi inspiration wana eyelaki peut-être bandaki ko raisonner na circonstance moko boyo mo na tie limité. Non. D'abord, na banzembo ya maman pa na Omeonga. Pour ton information, papa Berthe, nazaka interprète ya banzembo ya papa Omeonga. Papa Omeonga mutakoma banzembo, mais nakoki kobosana te jour o nzembo ebimaki te. Papa Omeonga azalaki na chambre, tozaki na retraite, tozaki na prière vendredi. Chaque vendredi tozala na prière. Et na ba musicien azui guitare abandi ko to balé ko adorer ensemble après avoir ko adorer abandi ko exhorter biso après ko exhorter biso azui guitare et tozo yemba ba bandé ko yemba bandi munyonso après na moni azui mélodie wana ya oza potinga nazali argile
Ça n'a pas même en fait, exhortation est sur ça na biso bayebi baptiste oyo tozaka formé na makolo na yeke na se na moi osoki nzambe atamboli na mutu te kozala pasi soki nzambe asali vi ya mutu te eza pasi mutu a persévérer donc tanga bandi ko expliquer biso tanga bandi koloba na biso asimbaki quelque part tanga azobake nzambe ne mokeli ya mutu eza pasi mutu azala épargner azala avancer libanda ya Yesu soki mutu aza avancer libanda na Yesu yeba ke suka na ye kozala toujours mabe mais soki mutu abandi ko évoluer abandi ko matescalier malembe na nzambe okomona tango zomata bato babanaka koloba wow ko un jour mona bato balobi kilo na ki mobange na yo ko impacter toujours génération na yo. Et après avoir maté à la Ewana, des mélodies wana eyaki koya, des yango mona kanza mwana zaka. Yesu apesa yo forme moté manaye lingi. Posoka pesa forme lokola yo za vase akochape biloko nyonso ya valeur na kati na ye. Tango nzamba sali mutu, soko pasoli mutu, je suis sûr que na ba métier bakamwaka. Moto lokola ngana boti mapasa mbala mine. Donc tango je suis sûr que soki ba métier ba sali opération na kati nga, ba kokamba biloko mini ya valeur nzamba chaka na kati na kati ya nzota mutu. Donc mutu achaka ba valeur ya kitoko koleka mutu apesaka esengo na se na moni ezaka ka Yesu ezaka ka nzambe ya biso soki mutu akangani na nzambe ata lelo bomoni azotambola makolo ata lelo zomona azolia bikedi na nzela keba na mutu ayebi nzambe parce que na tongo koki kosutuka azwi appel moko bodo papa lelo ndo komi ministre lelo ndo komi boye lelo ndo komi président de la république parce que akangama kina Yesu alobi na kotika yo na confiance na boyi kozwa biloko ba courte vie ya wenze mwaneli nakako yebisa na mutu ke kangama na nzambe akopesa yo forme motema na weli boyo keba na journaliste mboka oyo oyine na oloba oyo mibale keba na Bertrand Djonga oyo vraiment voilà po yebite soki nzamba o penser nini po na yelobi vraiment biso bato tchaka liga na nzamba oyo tako biso do boya mambo tout biso do ala sima na ye soko ki parti moko na yemi na kitete na labi papa la mata makambole moloko mbola ye dimila takambeka toni watalola miwo wela tondo dimilo kongo kata malenja che docteur on a osala musala na nzambe Yesu libosonga sisa moto wana nzambe ka wela tondo dimilo kongo kata malenja che la mata maleke kanga weko tasuwo papa la matamete kaloka weko dandawo zambika danielele koembata nami zambika eliale papokimani yaye yolobaki moto oyo akosimba babulami yemoko ache mosapi na liso na yo soko za mobulami oyo akosimba yo etali ye kaka nena utoloba ye kaka nena utoloba ye si tu babula mienga bon c'est Marie Pala oui papa na kuyoka banzembo na nyonso so tokina oyo na botama na katako kombe mapasa 4 fois mingi ti lelo bato ebele batunaka est-ce 4 fois wana ezaka po na nzembo eza misato mais soki yango nalobi ti na explique bato ke na nzembo eza misato sikoyo soki asali akapela sikoyo mbala minei bato babi azobakisa ngo bien eza pena bongo babakisaka eloko oyo oza na pouvoir ya obakisa ti na domaine ya mwana okobakisa ndenge nini parce que oyebi te ndenge nini esalemaka pouvoir ya kobakisa bana ezaka ebana nzambe car la Bible dit les enfants ce sont les bénédictions qui viennent de l'Éternel ceux qui va comme ma passe à malamine ce juste c'est la grâce de Dieu c'est pas dit que pour n'a s'inventer ce n'est pas aussi dit que maman pas la miaza meilleure pour les kabasi nyonso o bazole la lelo to basi o baboti mwana moko non eza eloko on a linga so la comme la point ya nzembo ku mama na patebele ba mona ke
nazalaka vraiment concentré mpona informer na motu moko ke lisolo oyo ezalaka na nzembo ya kumama ezalaka masolo ya pamba te ezalaka lisolo ezalaka bomoi ya pala omeonga à 100%. Maman pala omeonga aza mouta ya katakokome lelo peut-être lelo esala ngesengo ntango na omona baartiste ebele tout comme bakonzi ebele bato baza susu na complexe ya koloba te ke naza villageois to naza villageoise te et ça me fait aussi quelque chose du bien parce que